Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné, il est temps. Yatomi libéré, les lotos a commandé so. Leki ya lora sokoko de makambo. Oboya lora sokoko sai mokili na na calme. Ya lora sokoko HM Hôtel de Monnaie. Les pétroliers millionnaires congolais, moitié angolais, moitié congolais. Yalora Sokoko, merci, place aux alliés. To sepele bandeko tu boko, to boko, to boko. O ba inaka Congo. O ba inaka mabele à Congo. O ba inaka fleuve Congo, océan à Congo. Banguna ya forêt équatoriale. Banguna ya bandeko na biso ya Kasai occidental, Kasai oriental. Banguna ya bandeko na ngai ya Kindu Maniema kote ya komande eso. Banguna ya Kisangani Boyomba Singa Mwambi. Banguna ya Equateur Mambenga Pilipili Libende. Banguna ya Ba-Congo. Banguna ya Boyebiti Puna place Iranium Evandak Katanga. Banguna ya Kinshasa pe ya Congo Mobimba. Bo bakofinga bafinga. Mais biso tozokende nde pour la libération à Congo. Bokoto, 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 l'air est grave. L'air a sonné, il est temps. La diaspora congolais tout besoin à Paris, na France, où ils ont moment à Bolongo la père, Bobangelo Komokote, biso ba membre à peuple mokondi tozawana, kubanana ya lora sokoko, commandé eso, Ipo Waiza, Kokwa Luozi, Edi Bolombo Christian, Biama Bola, Pichucho Mongo, Papa Tom, Bokechua Yambo. Pon amour à Congo Togope Magate. Pon Nakata Bokoto TV Zali 100% Congo. Awa publicité zate. Awa yaka Congo na Congo tina suka. Yangona bande kunangai ba Congolo boza na Suisse, ba Congolo boza na Allemagne, na Luxembourg, Hollande, ba Congolais tout boza na Belgique. L'air est grave, plus c'est grave. Ceux qui vont continuer la distraction, boye ba ke toko perdre mbokana to komoka ba Australie ba botola bango mabele. Et bela bato bazoya na ba théâtre mais boa ba figura mais biso to ba terre bitumba oyo tozo bunda pe to bundi po to longa pe to kolonga po nzambe azali boso na bakoko na biso ténèbres tikala jamais ko gagner lumière. Congo ezaya ba tutite ya ba utite Congo ezaya biso ba congolais toujours préféré le lot combo en fait kufa ya Congo et disparaître mokiliari du Polite Kanambe Ruberwa Moïse Mwarungabu Félix Tshilolales Tshikololo Tshivube Toussaint Kamere Caméléon mokilo en fait kufa il fait kufa et kufa na moto ou bien na masasi ou bien na mai mokilo en fait kufa bientôt. Parce que Togolinga humiliation, ba Congolais tout besoin na Canada, l'air est grave, l'air a sonné, il est temps. Ba Congolais besoin na les États-Unis d'Amérique, ba Congolais besoin na Afrique du Sud, ba Congolais besoin na Brazzaville, na Pointe-Noire, na Gabon, na Angola, na Luanda, na Mokili ya Lora Sokoko, ba Congolais besoin na Cameroun, ba Congolais besoin na Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Ba Congolo boza na Togo, na Benin, na Nigeria, Ghana, ba Congolo boza na Zimbabwe, ba Congolo boza na Malawi, Mozambique, Zambie, ba Congolo boza na Kenya, Uganda, Tanzanie, bobimaki libanda po akolia te. Bobimaki po na injustice. Ngongo ekoki biso tuto s'appliquer po na libération mboka na biso. Na mboka na mutu moko akonyatela moto azate tomoni pasi na mboka na biso na mboko etonda mabomengo bongo lelo bato moko boye bauta na ilitre 7 Rwandais à 8 Rwandais batuti ba roboto na biso mboka na miso ba Congolais noso ba Congolais bazo sa ba aventure na Kisasa o bana chango ya Kimbateke Ndili Masina Kinkole Maluku Matete Lemba, Cité Salongo, Monga Fula, Rompoengaba,
Cité Mama Mobutu, Mbinza Telecom, Mbinza Pigeon, Mbinza Ipen, Mbinza Delvo, Kitambo Magasin, Gombe, Lingwala, Barumbu, commune à Kisasa, Kingabwa, Limete, Mombele, Yolo, Kasavubu, Ngiringiri, Selembao, Bumbu. Bokamwe, ta commandé sur Wayambo, histoire à Congo na mutata moko. Yaloga sokoko. Tala Wayambo nga zotanga makamba Congo. Yango peuple congolais, merci mingi. Le Kumezonge pas Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Tata Nzambe, merci. Opesa biso mabele moko, na mona mabele abote na mokili mobimba. Na tamboli na mokili mobimba, na eko mona mabele a somo, richesse a somo. Tata Nzambe, opesa biso océan, opesa biso fleuve, opesa biso ba rivière, opesa biso lac ya Mpakune Bila, opesa biso lac Mai Ndombe, lac Tumba, lac Kivu, lac Tanganyika, deuxième forêt du monde. Pe o nyoso yo sopaki na Congo, tala lelo peuple na ba komi ba esclave, peuple na ba abandonné mboka na bango, likolo ya distraction, peuple na yo ba boy koyoka yo, peuple na ba lingi koyoka mongongo ya bana oyo tinite babundela mboka ya mwana to komisi Yesu Masia, to beleli papa Kimbangu notre prophète, to beleli Patrice Emery Lumbumba, Ale Moloto, Cardinal Malula, Cardinal Echao, Mama Nosanzo, Mama Kipavita, Bakanja Anuariti, to beleli Makila Dani Boteti, Floribert Chebia, na Fidel Bazana, to beleli Makila Mbuza Mabe, na Mama Dundala, na Papa Lusasu Ngandu, na Masasu, to beleli Makila ya General Mbuza Mabe, to beleli Arma Tungulu, to beleli Rosimu Kenichi Manga, Thérèse Kapangala, Eric Boloko, Passer Lukusa, Cédric Nyanza, Bamakila tu ya bandeko ya Kasai, Bamakila ya bandeko ya Yumbi, Bamakila ya bandeko ya Beni, Butembo, Ituri, Bunia, partout ba Congolais bazokufa na Bagoma, na Babukavu, Vira, partout. L'air est grave, plus que grave. Peuple congolais, ba Congolais to kufi ebele na makobolo na chingi Kanambe aridi politique Kanambe mona Christophe Kanambe boma 10 000 Congolais na chingi Kagame na Museveni guerre à 6 jours bato bakufa na Kisangani. James Kabare na ridi politique Kanambe na Wendy Sekri baboma ba Congolais. Massacre à Bouza du Congo, John Yumba boma ba Congolais. Massacre ya ba disciple ya Mukungubili à la voix d'Isaïe. Peuple congolais, histoire ya Congo il fait komama, histoire il fait bima, histoire il fait tokoma histoire. Na mona na noté baninga partout na monde, na ba Thaïlande, Hong Kong, ba telemeli ba chinois, mais lelo ba chinois ba komo beta ba Congolais na Kisasa. Na mona na noté Congolais mo ke na Chine beta Congolais, abeta chinois. Na mona no Congolais moka koma ministre de défense na Rwanda te. Na mona Congolais moka koma président république ya Rwanda te. Na mona Congolais moka koma mokonzi ya police na Rwanda te. Na mona Congolais moka koma chef ya douane, PDG ya douane na Rwanda te. Mais ba Rwandais baya ba envahir Congo, ba resi ko exterminer biso 12 millions de morts, ba resi ko piller ba richesse à Congo, na miso ba diaspora, na miso ba Congo na ba Congolais o lelo bondimi boteka mboka na biso, boteki mboka na biso ezali pasi mais biso toza wana na komanda iso moto akozonga sima zali te. Nous sommes déterminés pour la libération ya mboka na biso. Tolobaki na Félix Tshilolo ultimatum topesaki 15 jours à 16 jours, mais là topesa encore tobakiseli 4 jours. Soka yoki te akoyoka makambo oyo ekoleka na mboka na biso wana. Vraiment bandeko na ngai boza kolanda ngai na komanda iso aza pemene awa, toza partout na bainformation bozomona awa eza koyinda na kati ya Congo. Toyebisaki bandeko ya IDPS, bandeko ya Félix Tshilolo batiaki tembe
mais lelo bamoni yango vérité kotika la vérité bamoni yango lelo ke oyebi ke Félix Tshilolo apesaki mot d'ordre ke basekle bureau ya ministre ya défense ya baoccupant mpo azali accompagnateur ntango atindi basoda bayaki wana basekle bureau ministre ya défense akoma boye akotaki te atemi na voiture alelisi singa epa un petit rwandais wana abi tala Félix Tshilolo atindi baministre na yawa mpona ngana kota na bureau te mpe kanamba atindaki renfort kanamba atindi renfort ekendaki ti kuna mpe ebenganaki bapolisi wana bazongaki ministre ya défense akotaki na bureau na ye ntango tozoloba ke Félix Tshilolo alias Tshuvube avec Tshikololo le corbeau renard il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien donc comme moment tobaki na ye a démissionné a libéré mboka na biso na maboka bapaya mais ye azoyoka te azotambusa mboka na biso par la défi na nko lokola babotama famille ya nko famille ya kanza biso na nzela ya nzambe na nzela bakoko na biso ife tosukisa Félix Tshilolo na kati ya mboka na biso parce que soki tosala eloko te bana na biso lobi bakojuge biso surtout dernière chance ezali na génération oyo totikali nango ke tozala génération moko sacrifie te lokola totelemi elongo na kulutu na biso ya longa sokoko oyo azali déterminé na bitumba oyo ya libération ya mboka na biso yango na bandeko na ngai na ya pona yebisa bino ke Félix Tshilolo kanamba otobeta ye lisusu ntango tozoyebisa bandeko na biso ya Kasai oyo baza kosoutenir ndeko na bango ateki mboka me epa na bango eza normal oui bwana a raison lelo Kagame akomi partenaire na bino apesi ndeko na bino roi na bino avion na azotambola nango me bobosani ke Kagame wana azopie Congo Kagame wana aboma bandeko do na kati ya Congo mobimba ezaka bino bandeko ya biso ya Kasai o bozana sima Félix Tshilolo bozomona ke ndeko na bino il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien mais bozipi na bino bande ya moindo po na bino kaka bomona ndeko na bino na via ba Rwandais bomona ndeko na bino bazopie mboko histoire bolingaki bosala mes frères bosali histoire na nzela bobeti côté bosali histoire ya mabe ya kolibere ya koteka mboka na biso na maboko ya banguna botala lelo Vital Kamerhe alias Caméléon l'homme le plus manipulateur a manipulé famille ya Tshisekedi po apesa ye supu andakala lo ali a Tshibelebele ali a lumba na soso ya mboka bomona Vital Kamerhe ye wana na université ya Athènes oyo ya Grèce kuna ya baaméricain bake kodekore ye délégation ezalaki oyo bauta Kinshasa bazalaki 60 personnes na badélégation na bango nyonso na charge ya mbongo ya Congo plus de 300 personnes oyo Vital Kamerhe azwi charge na mboka ya Athènes badepase mbongo auti koyiba 15 millions de dollars baribele bazongiselo mbongo wana te aza kosoma bandako me tala biso bakongolais tokomi bafigurant makambo ya Congo etali biso te toza wana kaka ya kotala kote tolingi miziki ezonga tolingi théâtre me dans leta mboka ekei mboka ezali dirige na bacriminaire do naza na ngai moko wana te naza na komanda eso maître Poison Gorbatchev droit de veto maître Poison Gorbatchev merci mingi honorable camionnette mbola descenda Fumukimbangu na pesi mbote na pesi pe mbote na Steve Manungweni ingénieur na kati ya Bokoto TV na pesi pe Claudine Diasuka mbote na pesi pe yo site pe ya Sarah Ramazani to kobima la Chanel télévision ebimi bo s'abonner pe belé bo s'abonner à mon amour travailler ki belé na Congo à ce site na to appuyer pour banda ko lakisa pe ba filmer
ya pasi ya peuple ndenge baza ko souffrir, il faut te soutenir. Sarah Ramazan, il faut te soutenir. Bato tout bazo sala musala ya malamu ka Claudine Diasuka na mobali nae Tracy Mbelenge, pourquoi pas te soutenir bango na papier gagne tout le bel la vie. Donc toi la besoin ba télévision oyo na ba ndeko na biso Fabrice na PDG Mayala bazo sala musala makasi, il faut soutenir ba chaîne oyo eza ko pesa ba information à bien lokola Joël Konde na Baliangando et pas ya papa loso na États-Unis. C'est ça na Gino Willy oyo baza kusala bitumba ya solo ya kokangola milimo ya bato ya mwana zanga mokote na zana komanda eso ya loka soko kwa zola na komanda eso na bike osa fatigué mais on a choisi ene tozole kana RTB France 24 tala ngo R2 komanda eso mutoto manima noko ya loka sokoko amono pera Bokoto TV bato na kindu bazozuzela yo. Ouais, mbote mingi bandeko Victorine Batiale bazozuzela Victorine Batiale wana na Kisangani, donc ba membre ya peuple mokonzi mbote mingi na ya Laurent Sokoko hôtel de monnaie, donc couverture en bongo. Donc tout ça besoin bongo benga pa ya Laurent Sokoko, mais ça quand même na oyaga boy ya Laurent Sokoko kabela na bongo, mais faut quand même moi procédure. Donc ya Laurent Sokoko couverture en bongo HM hôtel de monnaie. Tolobi boy peuple congolais toza lelo vendredi toye pona ko lobela to monike ba peuple congolais bazo distraire bino makambo ebele. Koto ba la kisabino ba photo o Félix bakiko yamba epa ya Trumps. Koto yo ba la kisabino ndenge na moni mpela ba tayi de pes sabela. Il faut besoin de délivrance ba tayi de pes, il faut besoin de délivrance. Na moni ka mutu mo bazo lela asoki atali photo Tshisekedi boye na Trumps. Zambi wani Dangila, hey, président Watoji, azaku solola na président. Botala. Bandeko, bogobela liboma, président libnabino libanda balingi ete. Félix balingi ete, bolingi mindele balakisa bino ni. Omonika jour bogo kunda Félix, nde bogo ebaki makambo eza mabe. Match eza mabe contre Félix, bozo yoka kakate. Po lobi bogo lukaba bokanga batu bandokiao. O bobomi e, biso tozo ibisa bino bato bomba Félix eza bisote. Eza bisote, mais biso toza ko dénoncer kaka. Toza ko dénoncer te biso que Félix a signé accord na Baris. Oyo koye la ye etali bisote. Biso tozo ko fela ne mabele. Po awa mwana na bino, ndeko na bino, aza ko s'entêter en face à ba américain na ba belge. Boyebi bato ba mema Mzee Kabila. Boyebi bato ba mema Mobutu. Bato wana mibale wana. Batindika Mobutu, batindika Mzee. Ndeko na bino azo yokate. Ba yebisi bien makambo kanamba azo yokate. Biso toza ko dénoncer kaka poka la mingi te bokoma o bobomiye. O bosse ba destituer ye za bisote hein. Biso to na munduki mokote, mais o ce qui est vrai makambo izo ya mabe. Félix a été voyager na États-Unis, amemi bangulu na États-Unis, président Mobimba. Bato bakimi na États-Unis, délégation présidentielle place Mbongo ezali me bato bakimi. Bakimi nini bino bato boza déjà na pouvoir mbongo ezali. Comment ça se fait que Félix bato bakimi na nini na États-Unis? Akomi pe musicien afuta ka bato bien ou pas? Biso toyebi ki azaki na habitude première fois bimaki ka boye pas azongi na mbongo ezokaki alakisa ki biso ke botala mission de service pour chef de l'état ke ndaki azongi mbongo yangoyo siko habitude wana esila. Habitude wana esila. Il faut pas continuer kaka. Il faut que continuer bo bimi bo zongi si mbongo bo lakisi. Lelo bo komi la problème ebele kuna na kati kuna bo yibi mbongo ebele. Félix a yibi mbongo ebele peuple congolais. Mais oyo eza liboso toza ko yisa bino ke Félix ba ko destituer. Problème pe oyo yake ko la mosa makambo ya nini enseignement gratuit. Félix ndenge za boina Kisangani mama na ba réunion moko ko sali ma dimanche. Pour na ba parents, donc il faut ba parents ba s'organiser ba futa ba enseignant parce que depuis ba banditi lelo ba futina na bangote na Kisangani na moni pe na Kolwezi na moni même na Kananga même na Mbandaka. Félix pourquoi ko sala ba aventure o ebiki okokokate o moni eloko komemayo kaka ba jeo abuzo ba wana eloko na komemayo ba promesse bilobela mwanza kebo
C'est beau. Et là, Bouzoba ekomema yo Félix. Soko moni batu ba promesse ebele. Oloba ki gratuité yango na siko ba professeur bangwana bazo liate. Entre temps la muka pe zo nani comment? Nani CLCA, comité de laïcs de coordination ezo banda. Félix, mbutu ezo ba moi eza liboso kokata. CLCA peuple congolais bon mobiliser de façon batu ba telema les 19. Batuba bima ebele. Batuba bima ebele pona ko revendiquer droit ya peuple congolais ya koyeba mbongo wana eke wapi 15 millions eke wapi. Wana ezana no oyo fuite bimi bongo ba iba avant. Donc les 19 oyo coordination de laïque bazako bima. To mobiliser batuba bima ebele parce que il faut payer ba juge o ya cour constitutionnelle occupation bango pe ba démissionner donc eza bitumba moko ezo banda bo beta ki ba laïque la fois passée bo beta bango ba gaz o boma bango lelo Rossi Mukendi akufa na makambo wana mais toza ko yebisa bino ke match retour e bandi avec ba laïque bobo malisusu bobo maki bobo malisusu comment mboka mobimba boko Tshisekedi Félix okofanisa ona lokuta balokute komi ko rattraper yo lelo Félix toza ko yibisa bino peuple congolais ake ko senga mbongo na banque mondiale bataliba bozana résultat ya banque mondiale boyo ki makambo ba isaki Félix na banque mondiale kende nano organisé par na utia transparence après état de droit na Congo Félix place tout zo kende bazo boyela yo place tout Félix azo kende bande ko bolanda ba taliban te baza bato baza na ebite soki to ko benga bango soki baka bato mukili oyo ba taliban ba normal les substance makambo biso to mona blé bango mona rouge Félix a uti ko senga mbongo dette na banque mondiale ba peki ba boyeli ba ebisa kende nano abongisa ba komba nini transparence za na kati ya nini ya gestion ya mboka. Voilà, bazozongisa bango par rapport à 15. Au moins 15 millions. Ezandobo. 15 millions ezandobo. Ou bien comme ma caméra. Caméra pas kokufa ye mon côté, a otanga Félix. Ou bien na caméra, na Kanambe, na Félix. 15 millions comme ma bato. Talaka chiffre 15. Na éviter na ba ba yeba makambo a monde mystique so ke lobini chiffre 15 wana. Mais e comme ma bato. Peuple congolais boza la déterminé. Mutu ako sabinote Félix aza déjà contre mire. Baninga d'ailleurs maninga na mosusu bakomi déjà na ninga ba raison na biso ACC bakomi kolobela dialogue. Bakomi dia kolobela dialogue non, il faut l'ouverture Félix il faut andimaka dialogue. To yebisa kibino prise o boza nango. Boko bimata libanda déjà ba boy bino. Ba pays tout ya minene ba boyi bino bande kona biso bolanda ba mangungu ya bataliba bolanda ngote baza déjà KO baza bloqué place tout bazo kenge kosenga ni aide mais talaka Félix oké ko kangati photo na ekeko ya nini ya Trump tala ba niveau ya ba président na bino ake na États-Unis ake ko kangana eza ba photo moko eza lokola ba carton hein ouais ba tia ba Michael ko mona mususu Jackson ba nini mais tsoko moni penza boko ya sake mutu na taille na ebiloko to Félix ake okanga photo na iloko wana la fois passée zaki nano Sami Badibanga kanga na photo ya Trump siko na komo ukama ju musu na mona penza pembeni ya nini ya Trump mutu ya bokechu balongole Sami Badibanga batia bokechu lobi ah ouais mon père kutani sur Trump balongola penza photo ya Trump comme bazo changer ka mitu ba cheki na Badibanga Trump sazaka la position na wala ba boni tete ba komi la suka lobi tozo asko mutu wa ya bona kama penza wa ya mbona pembeni ya Trump Félix akiokanga un président akiokanga photo na ekeko parce que les mêmes ekeko wana
Ali Bongo oyo aza lelo akomi paralysé akanga na yango ba photo to ebimi ekeko wana depuis Tom so koma na pouvoir batia ekeko wana après biloko wana ekende mingi na ba mise Félix na mwasi na bake kotel mapembeni wana kokanga. Mais quelle médiocrité bande qu'on a biso yo président ozo kenduka nga photo na ndeko na yo na photo ya ndeko na yo ya nini ya collègue na yo. Il fallait qu'un qui confine. Eza Sonia. Eza Soni. Bande kotoza ko yibisa bino. O ezo ya na Congo. Bo condamné biso te. To boyi bo banda koloba o bo sali boye bo bomi to biso to boma mutu te. Mais tozo yibisa bino ke biso tozo revendiquer ka mabele. Le reste wana eza ndeko na bino na makambo ya signé na mindele. Na Kagame. Eza ndeko na bino a signé na ba Kagame na ba mindele ba kolia ye ndenge za boye Kagaka nambe azozela idena. Na information moko to kozwa. Balobi Félix tango amoni ministre de la défense ayete. Félix a tindi ba soda ba kende ko encercler bureau na ipo asala te. Ministre ayenga boye pa akoma boye. Oh akuti bureau na eza encercler. Oh. Ndeni bureau na nga eza encercler. Le ministre de la défense a un téléphone à Bengi Boy. N'est pas un picola ba militaire pro Félix ba picoli ba longoli bangwana donc ba on mura ba kitwana donc kanambe atindi ba na mura Félix yo opexa ministre à la ministre de la défense. Tozo ebisa kino ndeko na bino aza contre mire. Bosa la tubo mikitisa bosenga pardon na peuple. Bosala tout bosenga pardon na peuple parce que oyezo ya liboso bokoza na pasi pona kolongwa na kati nazolo baboy bande kona biso parce que tozo mona un peu confusion ba tebele ba amalgame tout nge kota o bozo finga biso ba taliban non ba taliban ce sont des extrémistes ya IDPS po ba taliban ba Congo pe bazali lokola mutu lokola nini komo nene nini ya masamba komo nene. Non, les qui a dit qu'il noie non. Comment est? Masamba qui noie. Masamba qui noie. Il y a pas Taliban. Ba Taliban ba Congo pe bazali donc bazo mona pela Félix azo sala mabe. Bazali ba Taliban ya ba Congo. Taliban ezaka ndeko na biso ya Kasaita. Taliban ezali nde ba extrémiste ba fanatique aveugle. C'est ça nde ba Taliban. Est-ce que bino boko yebisa biso lelo toko benga Mike Mukeba Taliban? Non. Papa na biso Chakula boko benga Taliban non. Boko benga nini Patrick Chibango Taliban non. C'est faux. Jeta Kabuya baba Taliban ta. Taliban eza mutu nyonso oyo aza extrémiste donc azo mona mabe me aza kondima kaka ke donc tokende kaka. Ba Taliban pe ya ba Swahili bazali. Ebele. Ya Bangala pe kuna baza ebele. Ba Taliban tozo yebisa bino ke o eza ko yela bino liboso boko zanga ndenge ya ko maîtriser yango pour biso tozo sala ka par na biso ko mobiliser mais peuple congolais jamais bo décourager parce que match de Jésus okende ko machitunga bana Kisangani batoto ya Kisangani mujitayarishe Jean-Pierre Bembe ko nakuya kule le 19 meeting itakuwa le 11 pardon le 11 ya mois d'octobre awa Igwe azo kitakuna na Kisangani bana Kisangani boya mba Igwe boya ebele boya koyoka Igwe aza koya kosala message azo pesa message to yebisa ki bino to ki tozo kota siko na moment ya nini ya masolo donc boya ebele la muka elali nano te po bate la muka alali te mutalala eza ba stratégie moi tozo ka moi sima mais makambo ezo ya boya ebele batoto ya Kisangani mkuye mingi mkuye kusikia ma message et surtout mujimobiliser juu ya kusimama kufukuza banya Rwanda kufukuza maadui yote ya bakongomani beyiko kule konini kati ya Kisangani mkuye mingi sana batoto ya Kisangani batoto ya Kabondo ya Mangobo ya Makiso ya manini mkuye mingi sana mkuye musikie message ya mtoto wa inchi Jean-Pierre Bemba mwana yake Jean-Pierre Bemba iko mtu ali défendre pe mingi Kisangani sana donc mkuye mingi sana bandiko la biso ya Kisangani boya ebele Jean-Pierre Bemba zo sala meeting to yebisa bino ke match esili na noté tozo ke ne match ezali kaka
mais tozo mona bino lisute ba réunion bo sali belé awa bozo sala lisute bo moni ke boza ba moni ke bo wa flatter ba mandian o fachi power o fachi forever o fachi soki nini micro bande olangai biloko ya ba fachi botami kaka likolo lokoso mais awa siko ayaki boke wapi bozo mona lisute bon les questions na ba médiate oh fachi power fachi forever fachi soki victoire fachi soki avenir fachi beto mais boza wapi bozo mona lisute peuple congolais tout ça na sérieux problème ya éducation ya bana na biso lelo bana na biso bakomi ko sala ba grève depuis ba bandi classe bazo tanga te baza ko détruire enseignement na Congo bazo détruire bana na biso batanga te bana bazo kende depuis ba bande okende na classe ba mosusu ti lelo bazo tanga te mais toujours mona ke ba fanatique ya fachi bozwa bana na bino bokita pe na Congo bokende ko s'installer na Congo bokende comme fachi a komi déjà wana Congo eko ebongi bozwa bana na bino bokita baba baza kuna déjà bazo tanga te hein? Mais pona bino zo sepilisa bino komona ke bana ya baninga bazo tanga te mais ya bino bazo tanga mais fandi ya bozo kumisa ka aveuglement tozo senga pa na bino bokende kotangisa bana na bino na Congo bofanda na Congo boza mitema mabe peuple congolais boza mitema mabe ofandi kaka na sima clavier ozo koma n'importe quoi sans que otala ke na Congo kuna bana wana baza besoin ya éducation parce que avenir na bango eza classe mais lelo bana wana bazo tanga lisusu te bakomi na ba grève likolo mensonge ya président na bino yo kokondima mwana na yo Alex ane kaka boya kendeke azo tanga te ba opia bango ka ba dessin bomoni ke boza mitema mabe mingi boza awa na poto mingi boza awa mais bana na bino okende ba classe mais président na bino a prometaki bato na budget ya 86 millions leo tomoni 86 milliards akomi na 7 milliards ndeni po biso toyebi ke na campagne électorale mande ko sala ko bande ko sala campagne 86 milliards parce que Fayulu ndi azaki na ba 100 milliards ya bando sala 86 milliards de 86 milliards à 7 milliards bozo mona teke eza escroquerie bino ba journaliste boza peine à taille koluka no Félix comment tout ça se fait que au prometaki bato na campagne 86 milliards au komi na 7 milliards mais ti lelo ba taliban moko azo tuna te azo koloba te Janet so kanambe aleka liboso a parlement 5 langues nationales bozo ko tuna te boko loba te quel peuple ya ndingi nini ofandi kaka boza fanatique kaka ya koleka po komaka après ce que tali pe bato mususu boyo bazo koma wana ndeko zo mona ke na ndako bafuka misaka yo papa mobimba parce que mobali penza za mibali lokola biso boye esprit efanda okukoma n'importe quoi te oloba n'importe pozo réfléchir zo mona déjà que danger o eza koya mon papa mutu nyoso ya akanisa ka venir ya bana na makamba Congo a mona ke non mboka biso zo kende bien te mama soko ebike mobali na aza moto akoma moto afingaka boya ye David aza jololo po moto azokoka kozwa kwa si même responsabilité ya mboka ne pona ko dénoncer makambo ezoleka na mboka na yazo banga aza mwasi mama bo omoni mutane mwana bwakile oyika ba français na bisa j'en ai marre bwaki kaka basaki libanda ya ndenge wana pe kozwa pe muta olokota ngo te po ezaka ndenge na mola kila petit la kama kila lycée basali théâtre ba bwaki ka boy momi mosusu alokoti biloko libanda de oya ba oyamba ete po za bozoba Congo eza besoin bato baza mayele muto aza mayele eza muto ebike mboka na eza na danger ko eza mayele eza français te parce que ceux qui bazeli bino clochard moko awa na Bruxelles bakati mandefu bia ibi atako komate français wana ka azoloba ba memeli bino na Kinshasa boko mobenga PDG français za langue eza mayele te muto aza mayele muto amona ka danger ayebaka a raison pour na avenir parce que bakoko na biso ba dirigeant ba mboka wana bazaki na ba diplôme te
Mundele tango aya akuta déjà ba noir bazo diriger bamboka na bango Royaume Congo. Bazaki déjà na ba administration na bango ils ont fonctionné. Mais bino awa au mona ka soko mutazole o nini ozoloba na lingala loba na mais oza malade. Oza malade. Est-ce que la constitution n'a bien beaucoup que pour défendre le pays, tu dois parler en français? La constitution n'a bien, c'est écrit comme ça. Pourquoi vous avez complexé, boy? Et là, vous avez un peuple congolais, Kobanga na complexe. Vous avez complexé, biso to va complexé té. Toza ko défendre ma belé na biso comme il faut. Tokoti que la pété ba médiocre, ba mais ma biso na médiocrité tokoti té. Félix c'était médiocre. Bolingi to yebisa bino ndenge. Tozo ya kuna na poto, bokechu na iso, ndenge za boye. Sécurité oye kozala bomoni même mundele moko alobi sécurité oye kozala ya Félix et koleka même ya président des États-Unis. Nzoka nde oyo ka pesa sans sécurité. Ti ba maki ko yelaki na makolo na ye. Ba pousse biso na 40 mètres. Non, 15 mètres. Hein? 15 mètres. Donc sans sécurité. Donc pour les ni tete kaka moi barrage bambilo bazala ki wana na ba blende oyaki wana. Tulinge to bomai na maboko. Yo sommes le président américain qui tient au Bush qui t'a kaka na Sheraton now. Toujours les kasoki na 1 km. Ba dévier ba cartou. Non ba. Toujours yawa o bokechu na eso ndenge za boy. Trenge salemi boku kanga ma basinga. Mais ti lelo toujours mon ata mutu moko ayata na singa. Pourquoi vous vivre na rimer? Ba pere. Olingo communiquer biso ko banga na yo. Touti ko sala ba réunion ndenge za boy to yebisi bino ke ba touti ko sala réunion to kama tozi ba décision na ba décision wana ke yo na bokecho en tout cas to kanga bino ba singa donc ti lelo tozo luka muta singa to mona baeta bolingi bo faire vivre le peuple congolais na paix ko banga mais biso te ko kota te e koti pété pour to ko mema bino likolo ti boya ta boye 1000. Tout ça, 2, on va vous affronter. Parce que côté vérité, c'est la force, c'est la tant de besoin de chaos debout. Bon, on a besoin de chaos debout à Bruxelles. Tous autres dans à Paris. Moi déjà, puis tu mongo basi va le déjà. Bande de besoin se préparer. Félix a trouvé à Paris. Je pense le mois de novembre ou bien mais c'est comme les en novembre. Tous se préparer deuxième. Donc, on a un match aller to beta qui n'a nous chiseke di papa retour to beti to la kakibino. Tozo kinde sikoyo na match amical. Disusu na Paris. To beta bino disusu. To beta bino bomo na ke iza blagité. Mangungu ya pamba, mangungu. O toza kuyana ba maître. Ba maître ngo ba komi ba komo lala libanda. Ba mususu ba komi lolombo oh na olala epana yo po place au chamuto exact yo oyaki mission de service okomi koluka place au lala omoni ke bozaka mayele te obimi penza mukolo obimi soki wapi soki na Scandinavie musu obimi soki wapi oza ko okomi kolala na salon okomi kolala mais oza mikolo ane musu voir alali mena mutu ka mutu otiki penza mama na bana oye kolala na mutuka ozongi pe boye ba pesi ata mukemba na batutu ba yaki ba musundi ba à $150 et 150 euros 150 pendant 3 jours 4 jours Félix a sala ki ba pesi bino 150 euros bino pe ba mama otiki pe mbali na kindaki musala zongi na 150 euros bengana ye donc ya yo makasi na yo okende kotere makana sima bato jamais ko fanda boyolo bino non il faut na ça na luka vie ça ke na tele na sima bato vie nini boza nango ya hôtel makana sima bato siko tala ndebo ya hôtel na sima Félix bozongi bokomi kolela lela o a libéré bisoté ba makambo ngo bon na lingaki na ya nanga te poza maele te Félix azo service à ba Rwandais protocole service na tous les Rwandais à part ka quelques bandeko na ya munoko ya mboka ndia kutani na bango a bensi pela munoko ya mboka
To moni ba photo wana penda besi ya wewe ujima ni tulwako. Ujenza chini. Mema nijikuambila njikupesa nini musala itala nini na ketso kini. Makuta. Makuta. OK, vous comprenez. Peuple congolais et le retour tout le bakaka bon mobiliser ba les 19 ba laïki baza ko marcher pour na ko revendiquer droit ya peuple congolais mbongo ya peuple congolais bungi 15 millions et pour la démission ya ba juge o ya occupation ya cour constitutionnelle, c'est le début à commencement ya mbutu o ils ont match retour tant que batona ba démissionner té tant que Felini muto ibaki mbongo a monanité et koyinda omoni biso soki ka Congo échanger ningi za boyo président mosusu une semaine ils belé mais binoti lelo bozo zongati bozo sani na poto donc ozo soutenir kaka po muto wana sa convertir ba Rwandais bouclier ba Rwandais mutema mabe mais zonga kende o aider président na bino ko développer mboka biso soki fayulu azui lelo ou bien changement vrai changement boko mona biso na Kinshasa tokozana kini boza ba aventurer mais kala mingi te boza la confondi donc natiki wayambo ilega pona lobaka ya peuple congolais ke Félix auti ko mema bangulu na États-Unis président kera bato bakimi et IDPS viva musique pour ba ibosa IDPS viva la musique la musique bandule mali bakimi yo président tango Mobutu azalaki Mobutu aya na délégation ya tobakima oh yo mutu bozo alare pour kokima bazo mona penda ikamba ya Laurent Sokoko ikamba moko eza kuna na tira sécurité ya Félix na ba conseiller na bango ikamba moko eza kuna ikamba chini ngolo ikambi kingolo ndilo ikambi kingolo. OK, merci à tout cas peuple congolais la tigi vino la moni moi Jeannette Kitenga merci à tout cas et Joseph Kulutu ya Joseph Aponga Kulutu la pesi mbote en tout cas tout kutana ndeoro ya José Aponga donc na moni Patricia tout merci na ndenge bokoti Ambroso Ambo merci en tout cas ndenge bokoti et sali bien Nikle Lombi na tikeli wayambo Hélène Konde merci na tiki wayambo miutala na bogarde ago mikolo pena mwana sebe beda blague na bogarde bolo ba amen na bogar lo ba amen Baza Yanzambe, merci. Rams Nation, merci. Mingine Bokoti Levi, Kitambala, merci. On a dit que la Wayambo, Bakombo Ezamo Ebele, la Moni Bato Blanchard, Manzombi, merci. Bon, merci en tout cas. Tout est beau, tout pro, potro, gay, et kinamo. Merci, mon. À demain. Bandeko wana ezalaki komanda eso mobundeli munene ya mboka na kati ya télévision bokoto bo s'abonner parce que tokobina no ata 2000 te ata 5000 te bo s'abonner et puis mikolo tozozela omoni yaro asokoko ana hélicoptère ana jet privé saint pétrolier bilanga makambebele yalo asokoko asali musala munene na kati ya Angola na kati ya Brazzaville pe na kati ya Centrafrique. Donc biso tozali déterminé na remercier nanu tout d'abord général ya Kotumba na 4000 ngombe oyo ya kanga lobi baliaki jour on baliaki 50 lobi baliaki 50 lelo boto bomako 50 donc petit wa venir gars donc na masolo pena sous ces formations donc ba petit bazo tokisa na bouillon na petit pois pomme de terre ba soda ba komi sous makasi to sana 11 000 eloko bazangi ka mbisi ya Laurent Sokoko tindela bango mbisi ya Laurent Sokoko tindela bango mbisi ngombe mikolo kote ya Kotumba misunye bele mbisi nde bazana ngote ya Laurent Sokoko sala bango conteneur ya mbisi poyo kote ya mbisi blague te Isabelle la bomba la pesi ombote en tout cas c'est ranga Isabelle la bomba
ya Laurent Sokoko bana bale misoni trop bazangi mbisi po yo mbisi nde kuna déplacer to. Merci mingi en tout cas ya mo continuer na. Ouais, motambo bokiela mo okulaka ponga somia bakula mona bujala. Merci mingi na bokulaka motamba aponga yende na kati impère. Impère a renouvelé impère donc on a besoin de guerrier pour tout les mensonges. Donc peuple congolais le long namboka na biso 7 Rwandais tout bauti na Érythrée bauti na ba Somalie bayaka na bangombe ndingwana omoni bayaki ti bakoti na bangombe na bandundu do bango batiaka bangombe liboso bango na sima mais lelo to mona lelo mutuka Ridi Polite Kanambe o aliza lelo a déployer ba militaire na ye pour ndenge za bazozela Félix Tshilolo ke akoka kozonga bokomona makambo oyo ekosalema biso pe tolali pogite po ba théâtre ya Félix Tshilolo etali biso te biso bana mboka etali biso te etali bana Kasai occidental te Kasai oriental te bana Kisangani te Équateur te bandundu ba Congo te Katanga te bandeko na biso nyonso ba Congolais moment oyo ife tozala déterminé pour na kolibérer Congo na biso ba théâtre oyo Félix na ba partenaire na ye etali biso te ba corps na ye asinaki pona yena mama na ye na bandeko na ye aresi kosombela bana na ye tu banda kolibanda cash leki na azotambola Christian Tshisekedi so ya na ye azotambola na Ferrari à $350,000. C'est bino ba Congolais bozabe esclave. Kamere limbisa ngai bande on a fait cette information. Bon limbisa ngai. Commandé sous c'est bon limbisa ngai en tout cas peuple congolais. Wa Félix auti ko sombela mundibu moko ndako na Gashoren. Mundibu ana babande ko travailler na tango azaki ko saba pizza. Mundibu ana siko azaki AVC. Comme azaki AVC Félix a sombeli appartement. Moi, si à Mundi Boanande, à toi, quand on a besoin à Congolais, que oh, votre président, il est gentil, il vient de nous acheter un appartement. C'est ça. Entre-temps, bande connaît na Kasai. 160,000. Bazo kufa na Kananga. Avant-hier, bato kufi ni banda. Félix a sombeli. Mundibu, ba travailler na Kalamé, a commis paralysé. À ça là qui a AVC, Félix a sombeli appartement. Montagne na kopesa te pona kokosa te mais na ebike ba sombi appartement sombeli Mundibu o basala ki na mamba ba pizza mais na Kasai ba toasa libanda est-ce que bino ba taliban bozo mona makambo eza normal ouais lobela donc peuple congolais plus de 160,000 bandeko na biso à Kasai bazola la libanda Félix Tshilolo atindaki ndeko ne moko membre ya IDPS akendaki na Angola na place bandeko na biso batikalaki 23,000 réfugiés 8,000 bazonga lelo bazolala libanda ya autoroute ya Angola. Mes frères bandeko bakufi na Yumbi 890 Congolais bakufi na Yumbi bamsuba na Brazzaville ata moto moko akoma kuna te keba ede bandeko wana banda kuna bango batumba. Mes frères ko ese bino makambo pinanga na zolo banan leki nanga iso ese ba Congolais bozora ponga na zora pongite pona la li fait 4-5 heures du matin. Comment bokoki ko abandonner mboka na bino botikeli mboka na bino Jeannette Kanambe oyo azaba mole mineno kasa joueur ya rugby ya England botikeli Ruberwa caméra zo piller bino mbongo yena mwasi na mida bozoé avant baté gouverneur ya Kalemi. Mes frères bozalata na reconnaissata na mabele wana bolingata Congo wana ata ba Congolais nzambe na ngai nzambe na ngai na lukina ba ndenge ba Congolais bolina do na ebite peuple ya émotion peuple ya balobaki basalaki peuple ya mboka ezali dirigé na ba criminel
Na Congo, na ebino que l'État n'existe pas. Tozali na kati ya occupation rwandais. Comment ba occuper mboka na bino bozondi makokendaka ba élection pe boyebi bango ba paye makambo na 21e siècle esalemaka na Congo. Yango nazolela Nzambe, nazobelela Nzambe, nazokumisa Nzambe, tata Nzambe pardon. Pardon. Ngai mona no na telemi na lobi 24 ans ya koloba. Peuple ya ndenge nini? Comment ba professeur d'université, ba grand généraux, obotaka na kota koli, kitona, seta, kibomango, boke formation na Israël, na Égypte, na États-Unis, na France, na Belgique, comment bokoki ko abandonner mabele na bino, les seuls motoza kanambe, c'est pauvre Arma Tungulu. Oya mema quand même jipe ya kanambe ye moko na volati na terrasse. Donc bovandi kaka projet na projet mon colonel boko agir mais ngai na leki na commander sona aloka soko to ko agir mabe biso to ko agir état que toza ba patriote état que toza ba zaïrois. Mboka na kombo ya République démocratique du Congo bokufa nango na ba drapeau na bino wana zamilanga omolo bino ba congolais na debu congolais na bino na République démocratique du Congo ke na bige république ya occupation république ya batiweri ya pillage ya richesse république momba na tête à pays ba rwandais parlement ya kanamba za rwandais Sénat ya kanambe, ba gouverneur ya kanambe, majorité ba ministre ya kanambe. Mes frères congolais, mes frères ba patriotes, jusqu'à quand naloba na monoko nini po peuple ya mi libéré, bozandenge nini? Boyo ko bangisa peuple congolais na français. Po mutasa melanda mi falo ba français. Mais boza bazoba, boa zoba, Jésus aloba ki français te. Jésus toujours benge fils de Dieu. Oya yaki na zemi ya Saint-Esprit. Ayebi français te. Abraham ayebi français te. Isaac ayebi français te. Mardoché ayebi français te. Samson ayebi français te. Daniel asambelaki nzambe na français te. Josué asambeli nzambe na français te. Au contraire, Moïse alobaka arabe na hébreu. Po Moïse a quelque bala Sephora, mona ya Jetro, peuple congolais, comment bokoki komema mboka na lokuta boye na mensonge soko zolo ba français nde mot non il fait bolongola bo sanza langi wana nanu est-ce que ba chinois lelo ba komina ba américain quitte une économie et Chine comme premier pousseur pour ba mi libéraki batongi Chine na ki chinois à Dubaï ezalaka désert barabe na bolingo mabele na bango ba former mboka na bango batongi congolais kama kelele na 4 coins ya planète 685 pays na 4 monde peuple ya lokuta peuple ya escroc peuple moko na éviter ndenge tozali na éviter boko kota bato na mutu bata français ne bata mayele français za mayele te bolingo nde za mayele muta ko vivre na sagesse même Belgique na ba France etongami na intelligence etongami na sagesse na ba français balinga France na bango bata Suisse ba Suisse ba lula Suisse na bango ena mabela Suisse ezana or te diamante me ba africain ba kino bomba ka ba or na Suisse na ba mbok ete ba développer mboka na bango tala lelo mboka na mboko nani Qatar batongi stade komi batie clim na kata stade est Coupe du monde beta sona 2020 na Qatar azu Coupe du monde a beti ndenge ni likola pétrole
Donc, bozana coltan, cuivre, or, diamant, bozana ba parc Virunga, bozana ba tourisme, bozana na 11 régions, pétrole na pétrole. Mais vous profitez, donc, mboka mumbabato, tout bazoba, zoba. Zoba, zoba, Seigneur, zoba. Na mona no ba peuple a zoba, toka ba congolais. Zoba, zoba. Pour Jésus Lingayo, il faut savoir en français, en anglais, en émission. Oh, la monde va passer. Moi, Moussa Solo va en anglais, Moussa Solo va en français. Mais ça, c'est les magies. Vous avez un magicien. Peut-être que papi non fait. Yango biso to lobiboy. To lembibino, to tikelaki bino mboka. 1960. À jusqu'aujourd'hui, c'est 49 ans, en 2020, Congo ça 60 ans, tous une an, français nabino, tout tiango à part, ton a besoin bata amour, batongambo kawana. Pour motoroko langai, soki, bopesi ngai, tonga kisasa na kotonga kisasa, na kia na mbongo wapi. Est-ce qu'on a besoin de mbongo, na besoin ndako na kene nango, ta una bota mana aki na mbongo. Tango na kukufa mokona ngai boketu na kufa ese na koyeba ki balati singa veste peuple congolais fait beau fungwa mako mes frères beau fungwa mako ba groupe na kamere motoka ba congolais ba kolanda kamere kamera zuka mbongo na bino ya coltan ya cuivre ya diamant ya pétrole akomi tango na poche bio somba billet bola sabango na hôtel bolandi 300 personnes caméra sopa na pays nini ata na Brazzaville ango ata na Cameroun ango ata na Gabon ata la Centrafrique mutu moko boy azumbongo ya Congo po atobima docteur moko so ondroba batangeli classe na sobi ye pasala kite ake bato balandi ye plein po bazwa ba 203 non boza peuple te bo méchant bino ba congolais boza méchant na makambo bosali mboka wana boza bato mabe les peuples les plus mauvais enta bakosi bino batili bino masanga bato bazolangwa tala na batera oke bato balela piaka bino bafamille bozotindi mais bopimela no batango bambongo botindela bango te tomona soki bakosuka wapi bazolela mbongo eza te me okele na couloir ya soka ndire kimbuta na ntini na babandali kuna tala masanga na pourquoi pas zolela yaya malaria mais obima koleba typhoïde po babambeka dipirone. Oh Seigneur, quelle sorte ya lora sokoko kulutu tosala quelque chose très vite na mboka na biso tokoagir avec Dieu avec Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzapa, Papa Congo, bakoko na ngai na kubelela Nzambe na minoko ya bakoko na ngai. Moi je m'en fous na français na bino, je m'en fous na kena ba France. Nga bimaki na utaki mbana na bimaki na français. Na rega lingala na kimongo. Baluba baoki bakongo tala musicien azo rassembler bekolo tout nabimi na sundama nabimi do bekolo tout ya Congo ya Nzambe bito nabimi sakio po baebao so yaki kabo baninga bandi mote atelemela mboka imilie bato wana imilie na ba faux pasteur bawalesa onza Mutombo ya Kakenza ya Mamba Sikatenda, ya Patrice Ngoyi, ya Laure Mbongo, ya Micheline, ya Moïse Mbiekiki, batufi na bino. Boa bazoba. Bozu bokomi be esclave. Donc bokomi ba esclave ya kopria kako kofuka quel Dieu? Nzambe nini wana? Nzambe nini? Quelle sorte ya Dieu? Nzambe nini? Yango Jean-Baptiste ebisaka Hérode. Tika mwasa ndeko na kufila hotel. Race de vipère. Jésus-Christ a finga. Bozote kabiloko na église. Ndak atali bataba bechange mbongo abuka. Abi bozoba les races de vipères, les conducteurs d'aveugle.
Les gens qui l'aiment les plus. Les fruits d'égoïstes. Vous avez égoïste. Vous même mboka na kufa. Vous même mboka na libulu. Vous kabola mboka wana te. Pour Nzambe utilisaka pe Mobutu a joué rôle moko. Nzambe utilisaka maréchal Mobutu. Asangisa zui bakongo atindi bango kuna baluba atindi bango tobotami. Non, bravo maréchal Mobutu. Moto ata akokate. Masalaki place ya sukaki na mabena na il fallait bosser la place. Pour tout le monde pe Joseph mona na Jacob bateki a moni passe en esclavage à Ken Égypte a bomaka be égyptien a pesaka bango misala a lesaka be égyptien ti a ekolesa papa na Jacob aye na nzete ya Abraham abi mon fils bien-aimé Zoa. C'est ça biso tolingi bato ya ndenge oyo na Congo ndenge tomonaki ba papa Janombe Mbasaolona atongi asali ba Lusaki Van ba Kisomba Masco ba papa Masamuna ba papa PDG Ledia ba Skasebu bon d'affaires Berona bazalaki belé bazalaki belé bobomi bango tout bozuba marché pour pesi ba libanais bendien ba partisan luka congolais na zo marché na Chine asate congolais azana ba magasin na Chine asate tozana ba toaki na ba Tex Afrique toaki na tozalaki premier producteur ya coton ya EVA caoutchouc tozalaki producteur ya thé ya Bukavu. Nyonso bobomi bokomi ko préféré bozoka libanda bilemboka momba bilanga ezalaka te autoroute te nzela te tala ndenge bomemi mboka yango wana yaloka sokoko. Merci mingi, merci Koloto, merci Nzambe abatela yo biso totelemi na nguya tata Nzambe po ngai na alekela mamoto te nazekela Nzambe na kolanda bato o bazana vision ya libération ya Congo pe ya bolingo na kolanda naze esclave te ngai moto akotilize ngai te eloko na boya idolâtrie ngai lingaka baguerrier lokola bayaloka soko c'est un guerrier tala musalo asali na Angola akena braza tongi botela minene asomba masuwa ne ya munene abe elobe abe ememaka sibage ememaka teta Kisangani ekenaka akula gemena partout basangusu babusinga babokatola po bato bavive tona bezo lobi tokoki kotika mboka wana na balabala te jamais tozwa mboka na biso totika yango na balabala. Mes frères, nous sommes humiliés, ma Congolais. Tozali humiliés. Ce que nous avons fait en France, nous avons dit, nanga kolia kolala. Motako bika na biloko kolia te, mon frère. Motako bika na repentance, na misala. Jacob il passe Léa na Rachel. C'est un travail forcé. Azo boko li bantaba. Ba passer na bino ba boko la rentaba te. Ba na bilanga te. Bilanga na bango kaka prophétie. Okobala na France. Okobala na États-Unis. Mobali moko bona lota kauti Paris. Ifa okobala yo. Te okobala na Kisangani. Pona Kisangani basa kitoko bayali. Okobala na Mbandaka, na Bandundu. Na ba Congo kende na moni mosi moko boye mobali moko boye azanu vila kende kobala na mboka na okuna prophétie ne koma kaka kote kaka o France posu Congolo ki France awe lokezati. Mon frère mungana kuva na vandeli po bitumba Nzambe est-ce ngapi na zo atana nga vie na sisa ngona poto pourquoi nga préféré ki na Bukavu yango ta na kendaki
konogire hôtel Palme Beach ya Général Kikunda na tikalaka kuna na kei mboka elengi nazo vivre nazolia bambisi nazolia namona ba parke nazomona ngabi Zambi nzoka ndo pesa biso mboka boy qu'est-ce qui se passe na ba Congolais atikali kokulumba talumbe mbandaka ke voyage na Kisangani oya Kisangani ke Bukavu na Goma oya Goma ayeba Ndundu oyo loba passer David Ekouf yo vada na Katanga mais oyebani na ndeko aza na ba Congo te ba bloka banzela to ekufa right to ekufa masuwa baboma communication ekufa do ba Rwandais miso ya ba Rwandais yaki ba torturer biso bazwa kaka mbongo ya Congo ba utiliser ba Congolais ba utiliser kaka bana mboka yo mon ministre moko zana ndako zone caméra zalaka na 26 villa tanga zongi lelo a comprendre aye ko somba susu na Nyangwe na Lingwala sobi 261 262 abuki na dervo kuna kote école militaire na dervo asobi 1,800,000 donc mutu moko boy abale aminda Isabelle a dépassé 1,000,000 ba Congolais ba vani coach caméré mutu moko mutu rondre matoyo ka la paix aso manipulaka ba Congolais qui est Kamere na Congo na ba Robert wana na ba Deyo Mwarungiza na ba Moïse Mwarungabu do biso ba kombo ya bata ya ko dominer biso ba bantu bato moko ba uti na ba litre bato moko baza ba tuchi ba ya ko dirija ka biso ba tuchi ba tuchi ba dirija ka 85 buzoba na buzoba peuple ya masanga vina bino ka masanga o dimanche pour église église kusani église kusani ndi kuluka uta ola kisasaki ola cha ozo préférer ozana 100 €, 200 €, otikeli passer ozobi bana no kata bango sukite passer na biso alobi on ne touche pas même est-ce tango apôtre Paul bakutanaki na Jésus na Syrie na nzela Damas machandiaka tikela bino Nouveau Testament yoka kenzo tikeli bisoni ba prophétie lokuta bo futi mbongo moto akoloba message pour ozwa batebeli république ezakoya l'église de tout ekokufa bozo vivre ba haine na nkombo atata Nzambe lukwa bo sakani na komba tata Nzambe bo komisi Nzambe cormès bo piller peuple wana zana soif ya liloba Nzambe ba se repentir mais bino bo ko tia bango na comment n'espoir au moko ba kozwa te dans l'état nous sommes les peuples les plus bénis na mokili mobimba nous sommes les peuples les plus bénis mais aujourd'hui nous sommes dernier pays pauvre likolo ya ignorance likolo ya mensonge likolo ya français likolo ya français moto aza ignorance amourant na esprit oza mourant oza kokufa moninga na ya zokosa yo omoni pe moninga oyo akosanga ngai mais ovani wana pona aboma esprit na yo kaka mais frère ngaite ngaze lomba mobali na botame lombe yango moni makambo tu na lobaka esalimaka parce que nazala Nzambe nafukamelaka Nzambe ondero Nzambe nayebi moto mosusu ya part papa na ngai na mama na ngai na bandeko naza na bango na babolingo oyo toza na vision moko soki vision ekokani te na kotika mpo kwa oboma vision na ngai koma na komarche yo oza na vision ya lokuta vision ya tiweri ya mensonge ya lokuta ya kokosa bato nga kotambola na bato mitema kuku te nga botama ndenge wana te nga botama très douceur nalinga makambo na ngai nawelelaka te ata na meli mai na ngai boye ya spa ekoki epuis namela mai waya moninga alula spa
po ezoka maitoko boyi maitoko ya loka sokoko ndaibi maitoko eleti mabulu ya source oyo esalema naturel maitoko ezalaka kitoko na gorge yango wana bandeko na ngai nyonso bolandi ngai toza topesi ultimatum encore 4 jours tokobunda mpe bokoyoka mpe tozokontinue susi na ngai yaki peuple congolais nzambe etiliza ngai boyebaki l'air est grave tout le monde eza so ya tembe te gravité kotere biso oyo maréchal Mobutu alobaka soki osokipe na politiki ya mboka na yo te ekosokipe mpo na yo yango wana soki otelemi mboka na yo te malédiction ekolanda yo eloko te okosala ekosimba te meme otindi voiture otindi basombela ndako na kini bakomela yo mpo tu comprends rien soki baokipe bino basalaka liboso bolongola bata malédiction mabele tikala ese repentir bato base repentir nde boko otunga mboka ya sika na mitema ya sika mitema ya bato ezala polele ezala na ene te yo lingi olia so ngombe mes voisins no aliaka ngombe te akobundisa yo akotiela ata ya poison okufa yo lingi babenga ko patron opeshaka me baninga bapeshaka te ngani na besoin na mokonzi ya moto na besoin tout le monde a travaillé me bakoko na biso bapapa na biso na baere wana babandaki kosala bandako ya crédit ezalaka na babandal na balemba matete bato bazwaka bacrédit bato banda kozwa bavoti nga na bipapa kulutu na biso kutu moninga na ya bomaye papa Léon Keka moninga na beta ye masasi na butu asomba Renault 12 à l'époque oya rouge na bachasse eye na mbandaka azala abanaka kosala na aki sous-directeur à résidezo na boma après bazongisa na Équateur batoaki na vie bien biso siko baage pusani ole toluka to créer ba société lokola ya loka sokoko azosala lokola bapapa Bemba Saulo na basalaki lokola bapapa Lusakivana bapapa na biso Masamuna bapapa na biso André Motor bapapa na biso Mole Kanzulamba à l'époque bakreaki baafrika luxu bamagasin ya bana mboka ezomome lelo tomoni tout ekufi likolo ya barwandais batuchi likolo ya bembesi lokola bafelix etilolo il est très bourrique de naissance yoke bagage politique yoke bagage intellectuel un vaut rien il comprend rien omona otutani na bandeko na yo botutani omeki okotia badivision wa yo mona ifo ozala ta gene ata ngai so navandi kabo namona kaka navandi kaka bangbandi bangbaka bambunja te nakozala gene yango nazala na peti na ngai so ifi nazala moluba azala moto abandunda azala moto abakongo azala nasepeli na bana na ngai chaselave abali moluba cédrik abali moluba Brian abali mongo muluba na sepeli na koka muluba. Ça c'est l'unité du maréchal Mobutu. C'est kokukungben mboka ni fezonga zaï. Toko libérer ngo to boy makamba ba Congo malédiction bozwa Congo boko rucha République démocratique du Congo na Rwanda. Bocha na Rwanda ba Congolo balingi komba République démocratique du Congo bokene parce que ça malchance 12 millions de morts. Congo yatanga bakoko na biso 10 millions de morts. Ça fait toko bata 25 millions de morts. Population Angola. Mais na ignorance bato bakomotala eneti bazo boma moto Congola fongoli fenêtre azotala eneti makambo ezo eleki na Congo. Yango na merci bande kutubola ninga ya Laura Sokoko. Merci Lala Malamu bande kutubola ninga na Facebook. Merci mingi. Nzambe abatela ba nyonso bolandinga oizalaki tobakisi ako 4 jours ya ultimatum bokomona bokomona parce nzambe akosaka te mibali bayali basali bazali bapona mipe bazali
biso tokobunda nzambe kaka tata nzambe na kotanga kombo mosusu te tata nzambe na bakoko na ngai na kotanga tata nzambe mpe na koremercie ndeko na ngai mobali ya Laurent Sokoko moto azosala malamu mpo na bitumba ye wana tokobetele maboko yo osalaka eloko moko te osutelaka bitumba te oyoka kolelaka na ndako biso basengi biso bavoka mibale 1000 euros depuis tolekaki toki ata telefone bon ketu félicitations et so merci mais si oke pa passer alobi non 1000 euros otie mbango mais abundelaka mboka te ye azotaki na bino Samson Samson alalaka pongi sikoyo Dalila bayebise toyebi histoire Jacob toyebi histoire tobungi eloko moko te wana makambo eleka na bamabele mosusu mpe babundaka te lelo bana Israel batia meri contre Palestine biso tokotia meri contre Rwanda mpo tosila na bango mire bango bavanda na mabele na bango biso na mabele na biso c'est ça merci mingi bandeko nyonso kolandi ngai ya Laurent Sokoko nzambe abatela o malamu tokutani lobi na 21h30 na Bokoto TV bosabone pe pa Sarah Ramazan Bokoto pa ya Claudine Diasuka bosabone epa ya Papi Gen merci botikala malamu nzambe asimba mitema na biso ba congolais c'est le moment ya repentance tout se repentir tout ko perdre air na biso na ba division ezanga tina bitumbo eza ya bangala te baluba te za bitumba ya mabele ya bato bandundu te ba Congo te mes frères vie na biso ezali en danger ba makila esopani ebele kobanda bakoko na biso ti après départ à maréchal makila esopani ebele ba millions de millions ife tozonga tosenga nzambe congolais nyonso avolala lilela nzambe senga ye pardon obi nzambe po yo teki mabele no teki nzambe opesi nzambe mokongo bosenga nzambe pardon peuple congolais merci na bayinoso balandi ngai merci na ya Laurent Sokoko nde makambo oboyi ya Laurent Sokoko sala mokili na yo merci